n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine. Le rendez-vous valable dans votre chaîne La Voix du Peuple. On ne change pas l'équipe qui gagne c'est nous. Et La Voix du Peuple, là je pense directement à Vincent Chiluizi. Pourquoi pas penser encore à quelle heure qu'il est ici. Et pourquoi pas dire merci à Dari Duante Saku derrière la caméra. Grâce à Dari Duante Saku Tokoti Nabanda Kunabino. Et pourquoi pas penser encore à Parousia Essayo, le caméraman sérieux. Moi ce Marchevêque me dit merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés dans ces nets moments pour suivre cette émission. Je dis bonjour ou bonsoir au moment où vous avez préféré de suivre cette émission. Merci beaucoup. On est là ensemble, toujours ensemble. Nabino, Nenge Boulingaka, émission Nabiso. Vraiment, merci beaucoup. Nini Torolobela Lelo. Torolobela, l'influence, il y a musique profane. C'est-à-dire que la musique qui a mokile. L'influence, il y a musique profane, Nabandoto. En tout cas, Torolobela, déjà Tolobi, Sirbandoto, directement. Pour comprendre, inviter ni tout ça, nan Torolobela Lelo, inviter Nabiso, nan tout ça, l'émission Lelo. Sur le pasteur Valère Moussatou, le pasteur Valère Moussatou, le pasteur responsable de l'église Plein Sali, où il est situé sur commune Yalimete d'Ilandos, première rue d'Ilandos, l'église Plein Sali. Merci beaucoup, tout ça le pasteur Valère Moussatou. Papa, micro na yo yangwana. Bonjour papa. Bonjour, mon frère Marchevêque. En tout cas, peuple des Otalayo, téléspectateurs partout dans le monde dans ces nets moments. Juste un mot gentil envers Bango Sala Bango bien makasi. Merci bien aimé. Bino Batoponi Kolanda Bisso, nous sommes vraiment contents. To sepeli Kopé Sabiso, attention. To Lingi Kolova Makamoko, ils très important. Lelo na o Italie influence ya musique profane na bandoto ya batu voire même na vie sociale influence nini ya mabe o musique profane ezo seme ezo lona ezo salaka depuis des années na ba vie ya batu. Voilà un peu ce que je voulais dire juste au début. Merci beaucoup, merci. C'est ça, Otozolo Bala. Influence Nini Oyo. Et Memakaya Mabe, musique profane na vie. Papa, d'abord, avant d'attendre Otozolo l'influence, d'abord, tout est directement dans tout droit. Est-ce que musique, Otobara, musique profane, Otobara, musique à Mokili, Isa Mabe? Oui, avant de répondre, na lignina nous touché, Ser Oyo à Lotaki. Musicien moko ya mokili azali koni ser wana azali na France abenga na téléphone papa na sepelité voilà na loti tel musicien ayebani mingi ayeko bimelanga lokola mari de nuit ayeko bimelanga lokola mari de nuit na prière ki mingi mais naza na besoin prière na yo je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un autre jour, à Beninga, abi, na loti susu mususu. Yebani pe na bandoto nangai. Alors je lui ai posé la question avant Olala. Qu'est-ce que tu avais fait juste avant Olala? Aïbsinga bon, na prière qui mais avant prière na landa qui pe moi moke musique na bango wana. Et j'ai compris que c'était influencé neloko wana. Mais à l'autre musicien wana yebani mingi to otanga komote aiki ko approcher lokola mari de nuit naye. Voilà. Je pense que ceux qui va l'autre on a ndenge ya mabe ezaka bien te. Eza lokola nga pasteur Valère mutu moko l'autre nga ndenge moko ya mabe ya ko constater mais ya vrai ce n'est pas bon. Merci. Que marche ya mutuana eza malonga te liboso nzambe. OK. Koluta
musicien nenge lobi sert à loti musicien o abimele loko la Marie de nuit naebite Marie de nuit oye abimeli wana. Est-ce que ils ont un mécanicien sorte ou bien ils ont un monde spirituel, ils ont un effet ou ils ont un katuana ou bien ils ont un mécanicien c'est peut-être que linga musicien on a mingi réflexion naie mécanicien mingi penché dans musicien on a des commissaires bon ou bien que l'autre est bon ils ont un effet ils ont na moi limbo là quoi autour de linga là. OK. Oui. C'est quelque chose qui vient du monde spirituel. Peut-être ça peut choquer d'autres personnes. Nautiko yamba ndeko moko en Angleterre. Oui. Azaki n'a besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que bazako tindele mingi ba image à porno. Et ba image wana jusqu'à tel point même ba film voilà pornographique azako landa. Besprit ba côté la cahier à partir il y a ba image pe ba film wana toro ba film. Oui. Elle m'a dit ouvertement bien aimé à lobby mokolomoka zolanda film ayoki eloko moko ekotie na mutu net eloko moko d'une manière spirituelle et côté net na mutu à sentir une mauvaise sensation eloko moko ezaki inhabituel. Alors en fin de compte elle a compris que ça venait na film wana pornographique azakolanda musique ya mokili toko lobelango lelo vraiment toko fungola ba musicien o ba yebana te na ko sepela olanda vraiment émission yo parce que ozali boso moto yo azwa kitango tanga na Bible ba musique euta wapi pe musique e kosuka comment et c'est important bino bokota quelque part na kati ya musique. Mais c'est important que la musique. J'ai eu mon temps, il y a autant dans la Bible. J'ai écrit même tout un livre sur la musique chrétienne d'aujourd'hui. Voilà, titre et livre nangai. Alors, Nalingina Kota Malamoko, mon frère, na matière na bisu alelo. Pour peuple de Dieu, bazala vraiment instruit. Nous avons mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Oui. Et belé, bah okeneli felo parce que Luka qui t'a ba parole de Dieu zolobani na likamonga na lingaka mingi depuis des années. Et loko la musique oya mokili. Musique e banda wapi na lobango na mokuse. Musique e banda na mokilité e banda na lola e banda e pa ya nzambe. Bato liboso Nzamba kelaki c'était des anges. Tant wakeli ba ange nde asali musique pour ba adorer. Oui. Ba pesake le kumu le Dieu créateur. Ba ange baza ebele baza ba catégorie ba ange na misala ba salaka. Ba ange adoration na Bible ba bengi bango ba séraphin. Oya za na Bible okoko tanga na Apocalypse 4. Verset 8, Apocalypse 4, verset 8, comme on a bazolo bela ba séraphin. Ba séraphin, Moussala na bango, Moukolomoko, prophète Esaïe, azo prié, Nzamba fongole misu amoni vraiment, Nzamba vandi na trône moko amulai. Atali, likolo na epemeni, tout ça, amoni ba ange wana ebele ba séraphin, bazo crier. Saint, Saint et l'Éternel des armées. Donc, bazoyemba, ezo zongela, mokili mobimetondi nan kembo na ye, bazo kumisa ye. Oui. Alors, quand Dieu a créé la musique, ezalaki premièrement pour ba kumisa ye mokeli. Oui. Et banani bazo salango jusqu'à aujourd'hui, ezali ba séraphin, ba ange ba bengi ba séraphin. Bah ange wana moi je crois avant to quitter la musique na mokili na kozongi la place wana musique ya lola eleki ya mokili oyo ozoka mon frère nazolanda papa que ça soit la mélodie que ça soit ba musicien na biso balanda bien ba musu ba beta tolonga na ba koleka binonga boye ba ange ba yemba ka koleka bato.
parce que bazana kati ya perfection, il y a pas d'erreur. Ba yembaka vraiment avec toute perfection. Soko tali na Bible en Exode 19, bazola kisabiso comment mokolo moko na mont Sinaï, nzamba lobi na Moïse, benga bana Israël, ba ya wana na kolobela bango. Tango nzamba yaki, Bible lobi ke trompette betaka, trompette ya mokilité. Oui. Bana Israël bango tout bayoki ndenge tozabo etoki trompette ezobeta likolo. Oui. Trompette betaki makasi bango nyonso bayoki. Trompette lelo na musique lelo bazobeta pe yango mais ça vient du ciel. Soko tali na Luc chapitre 2 tant où Jésus a botami balobi ba ange bayaki ebele côté ba berger bazalaki ba ye koyemba kimia na mokili mobimba na bato yo bazobanga nzambe. Merci papa, parce que tout est très bien. Mais habité tant aux oloba, tant au lobby lo boye musique et salama qui pona ko mbela nzambe. Oui. Et alors comment musique ngo comment qu'il lelo pe ko mbela bato ya mokili ko didi et comment qu'il nengeni et so forme ke na nenge ya bato. Nazo kende. Oui. Bazo la kisabiso na Bible comment Satan entraîna qui groupe ya ba ange. Batelemela nzambe. Parmi bango, je crois que ba séraphin peut bazalaki. Oui. Parce qu'à tout chacun un peu partout catégorie ba ange. Or ba séraphin bango de bazaki ba to adoration. Oui. Service na bango kaka adoration koyemba. Moi je crois parmi ba séraphin o ba kita na mokili. Bango nde bazo travailler na ba musicien mokili. Peut-être mingi ba e baraté. Bango de bazo travailler na bango pour pas même batu na fausse adoration, ko éloigner batu na vraie adoration. Parce que bango ba yebi adoration bien. Oui. Ba sala ngo na lola. Alors tango Satan aza précipité, ezaika ye mon côté. Nzambe a bengana ki Satan na ba ange belé auto bengi lelo ba démon. Ba ange déchu, ba démon ba esprit. Ba musicien mo kilo ba okende na ba kisi. Bakende ko luka besprit auto bengi ba démon. Démon na démon azana musala asalaka. Ba démon nyonso te basala musala moko. Oui. Esprit de mort aza spécialiste ya koboma bato. Marie femme de nuit aza spécialiste ya koboma mabala. Oui. Na côté ya louange adoration koyemba netozolo bela musique ezapela ba démon spécialiste ya koyemba. Auto lobi ba séraphin tant ba précipita ki bango ba ye na mokili okokota fausse adoration tant ba musicien balinga bakisi bazoke luka bakisi po ba yemba esprit wana c'est ça donc auto bengi ba séraphin voilà ba séraphin o ba kita ba beba voilà c'est ça yango sur place tozo kende tango c'est-à-dire ba comme des gens na quand ya diable tango obi ba musicien bakinaka avec bango et alors to retourna ba musicien tant ba c'est-à-dire tant ba kena bango ba ke kuna vie moko ya bien te na makambo ya kisi et alors inconvénient eza nini na ba osko bazo yemba bango. OK, avant de toucher wana tant musique kiti na mokili parce que Dieu a voulu musique qui tape na mokili bato ba kumisae moto aliboso Bible ezola kisabiso premier musicien depuis mokili salema kombo na Jibal. Eza na Genèse chapitre 4 verset 21. Jibal aza ancêtre ba musicien tout. Yé moto azako yé mana harpe na chalimo. C'est lui le premier musicien au Bible azo présenté biso. Alors aza utaka na descendance ya Caïn, hein, papa né comme on ezaki les mecs. Les mecs, c'était lui le premier polygame depuis Mokili Banda. Alors voilà, Jibal, au bazo présenté wana na Bible, la premier musicien. Parce que c'est hôtel na Genèse, bazo like sa maçon à liboso, nanya tongaka liboso, ingénieur à liboso, bazo like sa babiloko wana commencement. Na kati, na question où tu ko poser, oui. Bien aimé. Na kati wana. Ba musicien oyo, siko bazo kende et pas banganga. Hein? Oui. C'était ça. Bazo yemba. Influence nini. Ezo quitté la bateau balandaka bango. Très bien. Belle question. Nde awa sikoyo tozo kota kotalisa na bana nzambe. Et belé oyebi musique mokili biso tout auta kuna. Il faut être menteur pour ne pas l'accepter. Mais un jour Dieu nous avait délivré. Na joie délivrance na musique wana.
et kokota suna nzoto nangate. D'ailleurs musique à mokili soko elinge kote la ko sentir une force moko boye étrangère au réfuter yango bimisi yango. C'est une force. Na kati ya musique oyo, il y a des esprits bazo contrôler yango. Bango ne ba simbi yango pour séduire des nations. Ba musiciens et musique pardon mon frère, ils ont une influence makasi na monde. Oui. Musiciens soka eminze monaye aibi ki ko atteindre extrémité à monde. Ils ont un peu différent na biso ba pasteur so côté suki na 4 murs. Oui. Mais nzembo musicien et ko kende na monde Satan aibi yango très bien. Aibi ki avec ces gens là message qui na que mon sika je peux détruire beaucoup de gens à travers eux. Alors, ba musicien, pour ba luka succès, mingi ba kendeke, ba nganga, ba kende ba kisko sala ba sacrifice, ko boma même bato ba mususu ba yebi. Pourquoi alingi a gagné bato, alingi fula bato, bandimae. Que signé contrat il y a 10 ans. Oui, ba signera ba contrat. Je vous dis, il y a une puissance dans la voix. La voix, ce qui n'a pas moqué. Naba séraphin, hein? Dans le prophète Esaïe, Moni Bango Bazo crier Saint, Saint est l'Éternel des armées. Un moment, Esaïe a moni que voix na bango et baniko ning sa temple. Voix ya ba séraphin baniko ning sa temple. Paul na Silas na prison ba yembaka. Nzembo et quoi saka prison, donc ba mira prison et quoi na puissance en Nzembo. Il y a une puissance. Il y a un monaka, bazo drainer ba foule, il y a une puissance na voix, il y a ba musicien, tant ba yemba. Mais puissance wana ezo uta wapi. Qu'est-ce qui fait que même un homme intellectuel, muto atanga mingi, une élite, azo kende ko embrasser musique ya mokili, aza mwasi munene, aza na dignité munene na mboka. Oui. Mais azoyemba des choses qui ne peut pas dire comme ça, calmement. Où ils allaient vraiment ben impureté. Mais à côté de la musique à Mokili, azoyemba. Oui. Pourquoi? Il y a une force, esprit à séduction. Les musiciens à Mokili, azoyemba na besprit. Oyo. Ils ont travaillé pour séduire Batebele et éloigner Bango Nzambe. Papa, alors, impact nini. Oui, c'est ça. Impact nini, mais c'est clair. Bato batondi banzembo mokili na motema mon frère. Batondi ba musicien parce que hôtel et salama na mitema bato. Je vais parler des hôtels et musique na mitema bato. Bato yo batondi sa ba kombo ya bato bango ba yembité. Ayebi ete, ayembaka ye kaka. Oza nyonso po na ngai mutu azolo bazo nyonso po na ye ayebi bien te mais parce que za musicien mokili ayembeli biso ozo obligé ye mango ndenge ye ayembaki. Ça c'est grave. Alors influence nini mais ces gens là franchement mutu musique mokili tondi na motema naye il est difficile mokolo ye soit koya akende. Il va rester parce que Dieu n'a pas de place dans son cœur. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être ils ont la musique, la chanson, ils ont kati musicien ayembi texte naie ou a commis nzembo naie. Tout le monde a soupé ayembi lobby a senga moi si naie bimele la Marie de nuit. Na mitani na mbet nazo zelayo bimela la Marie de nuit. Tout le monde peut musicien sur lobby na kabi motema nanga na satana. Voilà. Tout le monde a nzembo belé ozomona ba phrase o eze belé ebité musicien sali abi no wana eza œuvre d'esprit ameme on a anglais moko boy yosko mutoza ko interpréter est-ce que fait moko pe rosa là o spirituel peut-être o yozo ebate. Très bien, obengi yango œuvre d'esprit parce que dans le livre on a commis par exemple na page 11 awa nazolo la différence entre musique chrétienne et païenne profane. D'abord, on a une source d'inspiration. Nani a inspiré Moutou Ayemba. Et pas les musiciens chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Mais dans la musique profane, ce sont les démons, les mauvais esprits, qui ont inspiré Moutou Moutou Yemoko, Makanisinaye, à s'inspirer Ayembi.
Tant que Moutazolo, par exemple, ce que tu as dit là, Kenini, Lobango Lissus, il y a Marie de nuit. Chez Bimelanga Loko, la femme de nuit, Natani Namitani Nambetu Nazo Zelayo. Bon, moi je crois que Moutou, Oyo, vraiment Alingi, Vinaïza la bien, Akobenga jamais ma femme de nuit baïelae. Akobenga jamais ma femme. Bon, peut-être le problème, on ne connaît pas aussi bien ce que font les femmes de nuit, les maris de nuit. Dieu nous a donné la grâce, Naza pasteur, plus de 20 ans. To sambe la pona bato bengana besprit wana, to yoka balobanin basala na ba vie ya bato. Ba mari femme de nuit ke benga ya yela yo. Mais je vous dis, c'est un destructeur. Jésus a l'obagi dans Jean chapitre 10, verset 10. Alobi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moïbi, to ba démon, to satan ayaka na vie ya mutu pona 3 bits. Ayaka po ayiba. À égorger puis à boma. Comment toi tu peux appeler un esprit destructeur à Yelayo? C'est quelle alliance, quel pacte? Papa, pour avoir quoi? Oui. Moutouala li peut-être ça n'a pas souci. A eu déception. Peut-être projet morobo banda ekosala. Et simbité. Bolingo morobo mobali mora chaki motema. Et simbité. Mobali aboyé to mwasi aboyé. Choc wana ya bolingo. À se retrouver dans la chanson Morobo, texte où ezolobela sur déception. Chanson on a ezo soulagé. Azolala nango, aola mukanango. Pour moi pongi sokati monzembo wana, ayoki yang moi maloba wana esali moi bien, azu pongi alali. Habité place wana. Eza ignorance. Bien aimé la nabiso bien. Musique mon côté à mokili et ko kotso na lola. Rien. Et ko salema jamais. Naïbi que la musique à Mokili, ils font les mélanges, ils font du mélange, il y a des fois bah bien, il y a des fois quand tu vas tanga comme Nzambe, je vais toucher là-dessus. Il y a des fois bah ça peut bah conseil à bien, mais je vous dis qui donne ces conseils. Biso bah pasteur, pourquoi bah tu vas bon la mitema, c'est à cause de l'onction de Dieu qui est sur nous. Au moni bah copé ça monte bah bon conseil, mais so moli Nzambe quotité. Rien. Et aux alokola, maï na parapluie. Hein? Et dendi dango ekwei. Et ça nege moko na ba concert ba musicien mokili. Et repé ça moi eloko moko boye, mais pas du tout sali à mutu. Abika vraiment bien. Alors, na question na yo, musicien mokili. Pardon, mon toi lingala la azwa consolation. Na musique ya mokili c'est malheureux. Yango ebele alali azolota katiaki musique wana ke kolala nango. Un azolota musicien wana ndenge tolobaki. Yé mutabendié. Parce qu'il y a des esprits derrière cette musique nazo répété, il y a des esprits. David azako yemba roi Saoul milima be bakanga kiye comme David avait l'esprit de Dieu tant azo yemba balobinini milimo mabe et comme bima et pas ya Saoul c'est qu'il y a une force derrière dans la musique ya mokili pendenge ba yemba kawana il y a des forces spirituelles j'insiste oyo bakota kana bavoi na bango bazo agir ato moni na misu te mais réellement bazo agir na mitema batu ba égarer batu. Et ceux qui osent nango mingi bespirant ba ya pe ba côté lio. Kukanga banzembo wana ezana befe. Kukanga banzembo ebele oyemba ngo rovana na ozoyemba osa musala koyemba nzembo wana. Tango utelemi nango boye moto avandi osa musala zoyemba ne banzembo wana. Amesani na banzembo wana aza peut-être na 150 ou bien 300 chansons oya za na mutu oya yemba na ebité eza pe na befe na vie na ye. Eza na befe. Lokola olobiwana na kabi motema na satana. Vous croyez qu'il y a des paroles à la légère oyo nzamba considéra kate? Non non. Bible lobi na Matthieu 12 que au jour du jugement Dieu jugera toutes les vaines paroles que nous avons prononcées. Donc na mukolo kosambisa nzamba ko juger maloba batu. Yo si yo ka un jour nzamba sala blague na maloba. Aïe à Kosina après à l'obi qui na sala qui blague et kotiko salama jamais. Dieu est la vérité, il restera la vérité. La vérité. Moto yo atondisi musique ya mokili na motema na ye 150 chansons ou combien li fait le mtezo zelaye mon frère franchement.
Papa. Attaque une église, excusez. Attaque une église, c'est un menteur. Il ment, il trompe Dieu. En réalité, Azamutoyo, bateau Jésus Aloba, qui se peuple mon ordre des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Alors, bateau baso honoré nzambe na lèvres. Azotanga comme Jésus. Yewana na ba boîte. Yewana na ba concert. C'est un menteur à Okeneli fait le soka bongwanité. Mais papa, ba mise ba mamu le pasteur fallait azolo bazo ko ça. Biso pe to yembaka amour. To yembaka bolingo. La penzambe. Très bien, je vais lire un verset dans la Bible. Bolingo oyo nzamba lobi aimez-vous les uns les autres. Soki kolinga moi c'est ça mabe na yembelie. To mona pe na Bible mutu so koloba abi Sarah banda ko benga mobali na Seigneur. Soki lelo o ngana zo kumisa zo ko adorer œuvre ya nzambe. Mabe za wapi? Avant de répondre, tout le temps à Amos, c'est bien, Amos chapitre 5, verset 23. Au bazar la Bible, c'est important, Hollanda, même les musiciens, musiciens profanes, Hollanda biso. Peut-être le temps après comme Nzambe, au kanisa consolation, Nzamba oyokelo mawa. Pour tanga kombo nae to yoka verset onegezoloba. Amos chapitre 5 verset 23 et lobi boye. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes lites. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Dieu s'adresse aux Israélites. Azoïb sa peuple oyaye. Azoïb sa te ba païen mon frère. Oui. Azoïb sabato bazoï makaka kombo na sans mélange. Mais nzamba zolo bana bangonine. Éloigne de moi tes cantiques. Bolon wana banzembo na bino wana boyembela ngai. Ça c'est compliqué. Bazoï la Satan te. Bazoï la mokilité. Batikali koyembela nzambe mais nzamba zo boyango. A plus forte raison musicien à mokili. Nzamba ko rejeter ba chanson na ye atate kombo na ye na kati. Pourquoi Dieu rejetait d'abord ces cantiques? Va expliquer on a verset 24. Balobi boye, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Que la droiture. En fait, Nzambe alinga ki amona droiture na mitema bato bazo yemba. Azaki kana bezo banzembo te me mitema o ezo yemba. Yo musicien mokili ozotanga na komba Jésus na yoka ba msu bazwa banzemba ba musicien chrétien ba koti yango pe kuna pa na bango. Vous croyez quoi? Tout le monde a banzemba lo banzela velele. O kester kin kester menea persona mazati. O ayemba azoyembela nzambe. Azoyembela nzambe na ntite nango nzila velele. Azolo na kati wana azolo ba bito guma mela nzambe moko. Peut-être pe oyo pe bino va passer boté en église oyo pe ba musicien chrétien ba yembaka yango pe ya yemba ataki pe bible na clip alali na se image ya bible ezalaki wana na clip ye pe alalaki na se o azo yemba nzambe alobi togumba mela nzambe mosusu te togumbela nzambe mosusu te kanda ya nzambe kokita nzoko punda kuza bosa na kelelo na yete boni ponene biso batamokili tozako bosa na nzambe boye o azote ya maloba ya bongo papa na hebite place wana koloba nini po solo ni chanson wana eza mateya na la nango catholique pe comment ko utiliser yango et église catholique pe comment utiliser na ba chorale na hebite je ne crois pas que eza attitude ya bien catholique azwanzemba bongo kwanda ko utiliser na ba chorale parce que il y a beaucoup de choses ya koloba na kati kuna na yoka ngo mokolo moko nzembo wana. Je me suis dit, ah bon, il a bien parlé de la part de Dieu, a touché ma camorre, c'est important. Mais le problème, ce n'est pas, et ça bien, Zamba Mokonzi, au lobby, Mouto est touché, à Tomboli Nzambe, parce que c'est que là, mon Nzambe, Nzamba utilisé na moi minute wana, mais pour na kokota na lola, mon frère, ata Mouto ayembi bongo, il faut bongo la montema. So a bongo motema te a okota lola te. Et bon, on a mis ça au mais Mouto Ayoki Oyo est touché, a changé, c'est bon. Nzamba zui le kumu parce que Nzambe. Oui, a bénéficié te Mouto a sali Mouto a changé. A bénéficié te parce que Azana Katia mélange. Azana Katia mélange.
Ça, c'est compliqué avec Dieu. Papa, oui, c'est très important. Oui, et Bangi Sabatu, c'est très bien parce que Batu Mingi, Bazo et Banzambe bien te. Nzambe alobi boye, na Isaïe, ah oui, je ne donnerai jamais ma gloire à un autre. Nakozwa jamais le coup munanga Nzambe to partager on a deux personnes, ça n'existe pas. Yango bien aimé, yemba kaka Nzambe, soko lingi Nzambe approuvé yo. Mutu a mélange, oyembeli Nzambe, oyembeli Satan. Oza muta Satan. Donc yango voilà. Oh frère Mike aloba tokoyembela mokeli bikela moté. Voilà. Tokoyembela mokeli, toko adorer mokeli. Toko ta place mo loba ki bazo yembela basi. Oui, côté bazo yembela. Moi si alobi ke na yembela. Ba musicien na biso, surtout congolais en général, thème na bango central. Chérie, 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 chérie. Ce qu'on dit qu'on a oyembi chérie, chérie, okuna chérie, 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 chérie. Mais mon Dieu, est-ce que dans mon kilo, toya qui capone basi? Hein, mon frère? Toya qui dans mon kilo, donc, ka chérie, chérie, il n'y a pas autre chose dans ce monde. Bah, ils ont exagéré, franchement, jusqu'à tel point, bah, comme ici, basi, bah, idole. Hein? Bamso azo yemba monine tazo lela pona moi si ça c'est grave niveau ya idolâtrie oyo yango to moni na Bible yango to moni na Bible batu bazo barua lokola ba Nebukadnezar ba gumba mela bango ba Daniel balobaka non nous to ko adorer le vrai Dieu to ko adorer batouté na lelo yeba place wana mon frère oui. Adoration et so salement terrible na musique oyo bazo soit tant quoi adorer basi moi si okuto yebité Jésus azoloba vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Combien de gens à qui par Nzambe te yenzamba mona Nzambe net camarade so atanga comme Nzambe ezaka ka Nzambe ye mo ga yebi d'ailleurs Nzambe obatelanga Nzambe azalo ko la garçon de course nae. Dieu, oh mon frère, c'est lui le créateur. Tout ça là demande te pour quoi tabiso na mokili personne. Voilà pourquoi ligaba tombolaye numéro 1 na vie ezalaye. Comment tu tiens mon tabongo pemeni to ko ndoko tsaka basi chérie chérie chérie. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ma musicien mokili, il faut pas se repentir parce que Nzamba ko juger bino sévèrement. Bible Zoloba, dans Daniel 12, la verset 4, balobi, ba o ba côté ya multitude d'abat, ba ko briller na lola lokola ba étoile. Ba o yo pe ba ko pengisa multitude d'abat, ba ko zoa punition ya makasi na lola. Lokola ba misia mokili, o yo ba zo entraîner ba foule ba milliers, ba kanga ba ona prison na bango. Prison na po bima il faut que Jésus. Pourquoi? L'esprit à séduction, pas qu'on soit voix. Oui, bien, l'eau que Kangabatkuna, mon frère, voix, mélodie à Kitoko. Moutazo ka belle mélodie. Ils ont envoûté, ils ont séduire. À Kolanda texte T. À Kolanda ba parole T. Yazo kaka voix ou ba lambi. Papa, tant qu'on le temps, on le texte. Autant que Miss le cola, ready à Miss. Oazo yemba orphelin. Naboyo tangela ngaba komba ba musicien. Par rapport ya ba texte. Pour ba oloba voilà. Par rapport ya ba texte. To mona tant lobi likambo texte ya chérie chérie. Ya on a bien tanga la gloire il y a Miss peut-être o a utilisé beaucoup plus texte mingi ya ko motiver mutu. Net orphelin a lobi que courage. Luka okozwa. Ibala ba wela kana mbangu te Luka o ya kokai na yo. Lobi a o lukelo ba problème. Tant que ba texte mo ya bongo. Papa, mabe ko za côté nini. Lisumu ko uta wapi. De bonnes choses, même prophétie tant ezo pesa ma Bible lobi makamba bien bokanga. Ya mabe bobwaka. Même Jésus devant les pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-les parce qu'ils sont sur la chair de Moïse. Baza pe na parole à Moïse, bien que misala na bango eza mabe. Oh ya bien bazolo ba loi Moïse bo retenir. Mais quant au ciel, ba pharisiens, ils n'avaient pas accès au ciel à cause il y a ba œuvre tamboli ya mabena zo ba misia mokili. Ils chantent l'amour. Quel amour? Amour eza misatu. Amour philéo.
c'est le vrai amour qui vient de Dieu. Oui. O nzambe alingaka bato. Amour agapé. Et ça, bolingwa solo entre bato. Amour eros. Nde amour ba musicien ba yembaka mingi. L'amour charnel, sentimental. Yango nde ba bimaka net ba donneur de leçons et amour na bato. Ça c'est faux. Je le dis, c'est un mensonge. Parce que Moutou Azo yemba amour wana. Il a combien de femmes? Infidèle. Il a combien de femmes infidèles? Talé belé abassi. Mais il vous dit amour, amour. Quel amour? C'est la réalité. Ça c'est du mensonge. Vous trompez les gens. C'est ça. Alors, bien aimé, je pense bazana devoir mounene à changer vie, responsabilité bazoa. Il y a public. Ils ont la facilité à atteindre un grand public. Oui. C'est Dieu qui leur a donné ce talent musical. Basenga kate. Nzambe tango ki la mutu nyonso atie talent katinae. Abi motoyo akobonga na eloko. Mais papa, tu peux au moins ba mususu ba bigara ezaka ka nyonso za musique. Tango ozo kabola yango boye. Ba musicien mususu ba loba nyonso za musique. To mona pe ba musicien mususu. Oyo bazaki na kamba ndeko yembela nzambe ngolobi. Mais lelo pe ba koma oyembela na pe musique oyo zo boya. Lelo ba koma oyemba ngo soko tuni ba question tche ba micro. Ba lobi nyonso za musique. Ba ebaka nzambe bien te. D'ailleurs to komona ona suka musique to lobi banana lola eko suka pe na lola. Oya bisoyo eko sila mon frère na kotanga ona Bible ezali. Eko sila ça va disparaître. Alors na yoka ba musicien musuko loba nga eza musala nzamba pesanga. Ah bon? Nzambe penza kela yo po yembela sata. Nzamba peso talent po élever ye. Otombola ye na miso batu azwa lokumu yo pambwama. Ndenge to mona na ba musicien na biso chrétien. Bazo élever nzambe. Voilà musala nzamba pesa bango. Mais baza pe baninga. Baza baninga te mon frère. Baza ba mususu pe to mona bakuta naka baza ba camarade pe. Ba musicien ngambo wana ba musicien ngambo pe. Baza na ba camarade ba fanda pe bisika mo ba mela pe baliaka baza baninga. Au mona oza su? Oui, to mona pe na anniversaire belé net ngala ba na clair na mona anniversaire ya moko ya frère Mike. Tout le monde a pu jouer pour toute raison. Tout le monde a pu hériter Watanabe. Au Péba Fandi, le quoi baninga. Tout le monde a pu frère Mike qui n'a fallu pour pas. Tout le monde a pu comme on a sœur Marie Missambu personne n'a pas c'est quoi. C'est-à-dire que tout le monde a venu basanganaka. Il y a musicien ngambwana, musicien ngambwana. Basali pe filmer basangani. Bon, si qu'on a là tout na yo. Depuis ba musicien chrétien basangana na bango profane. Nani abongoli déjà mon thème. Musicien profane nini abongoli mon thème. Parce que ba musicien chrétien bazape ba messager, bazape ba évangéliste, bazo annoncer pe bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nani ba inflict musicien profane o abongoli mon thème na nzela na bango. So kazate batika ba relation wana. Aussi au mon frère, pasteur azana ami camarade yanganga. Jour passé, là, comme un camarade d'Anganga, onction et bandokita nganga wana kwa mvute. Voilà. Merci beaucoup papa. Lelo oyo tango zo télé la boye. Ça na ba église o ba yoka musique. Entre autres catholiques. Ba sango ba yoka na ba musique. Sango ro jeune était tanga vandi. Ba obeta musique wana azo mela bière na ye. Et au jeune était so to longo ba sango to ken église roi ba deoi. Ba obe ba yoka na ba musique wana. Et général bango te na ebité na anglais wana. Bon, mais ma biso peuple de bon, ma peuple de wapi. Oza journaliste ozo tanga ba komo abatu. Tenga na zo tanga na éclairci ba tu ba comprendre que nenge ni nekene. Po et comme ali ba kuté pa ba mususu ba lwa non nga sa mena nga catholique mena mona sango na biso ayoka na musique wana. Eza la réveil. Eza la protestant. Eza la pentecôtiste mon frère, pasteur oyo. Azo yoka musique a mokili. Pour nous à côté à peuple de Dieu, c'est un menteur. Il faut bon la moté manaye vraiment comme la Bible le demande. Comment Yozana nous lier? Mais il va influencer les gens. Peut-être dans ma terre un jour à aimer la musique à Mokili. Comme j'ai vu un jour, voilà, j'ai vu de mes propres yeux. Dans 4 églises, Moko, un grand musicien profane à Kufaka, bake kotia nzembo ya musique ya mokili na église wana. Be église ya boye. Franchement, au nom du Seigneur, il faut ba bon wana. Sinon,
jugement na bango pa nzambe kozala très sévère. Ils ont cherché à plaire aux hommes et non à Dieu. Yesu alobi mawana bato bazoluka ba sepelisa bato. Malheur à ces gens-là. Comment na kati église ou ezanda kwa nzambe mon frère? Bakendo tia musique à mokili. Oh mon Dieu, quelle profanation. Il faut bato ba banga nzambe. Soki to moni ke to kokina ko te kangana Bible bon wana no bien banda ko te bato. Merci beaucoup kanga Bible bon wana. Merci beaucoup papa. Na point oyo sko toke kolo. Na lingi meka pe ko lakisa inconvénient moko oyo komela mutu à travers quelque chose onazotuna. Musicien d'abord, tu vas un musicien d'abord azo yembela mutu. À côté studio, yemoro li tomba na ye ozalani na suka. Et puis soko ya musicien au télévision. Si comme maintenant oyo ko lebso ba oyo ba pesa ka mbongo. Po ba yemba bango. OK. Musicien na côté le studio, ye ya pesi mbongo pesi bomengo na ya vandi azozela nzembo na yebima. On peut déjà tant que pour appeler ça soumon bas salon promotion mokili mobimbe yo kanenge ba yembie inconvénient na ye ezanini. Et puis troisième ba oyo biso nyoso to yo kaka musique wana di tomba na biso inconvénient ozala nini banana na musicien yemo ba musicien d'abord oyo bazo pengwisa bato belé ba musicien tozo diaboliser bangote oyo ki na lobe ba musicien mokili na oyo biso. Même ngaso na komi na fête na moni musicien mokili na opese mote. C'est un homme comme moi, c'est un Congolais comme moi. Mais quant aux choses spirituelles mon frère kuna tokoyo kanate. Kuna tokosama sikité, tokosala vraiment légèreté té, toza deux personnes différentes, toza lumière na ténèbres. C'est ce que dit la Bible. Oui. Alors toza na besoin na bango ko approcher bango po ba bongola mitema. Toza na besoin ko approcher bango ba bongola mitema. Moussou c'est ça par ignorance. Et belé baza wana bazu ba mbongo na musique wana. Pourquoi ne pas dire en réalité nazo pengisa bato mingi na tika biloko na koma pe kokumisa nzambe. Je sais qu'il y a un problème moussou ba benga yuma sauter tala makambo to sa sauter tala. Super monake kuna ndembongo za rebelle papa. Kuna ndembongo za rebelle. Mais c'est profond au monde kuna ndembongo za rebelle ke koto. Mbongo ebele menzela na yo wapi enfer. Mais la musique chrétienne nzambe pe apambola basali na ye. Nzambe pe apambola basali na ye. Il faut pas faire croire aux gens que mbongo ezaka kuna. Et puis bango mbongo on bazwango comment? C'est ça le problème. Alors biso toza ba chrétien to ya te na ba tarif moko likolo ndenge to monaka. C'est toujours mon mbongo la production 50 000. Production, bon, les problèmes, Ezaboye, et vise rien que l'argent. Il vise l'argent. Kuna kosa la blague te ba visa kambong. Mais nous ne visons pas l'argent d'abord. Nous visons d'abord Batba Eba Nzambe. Quand un musicien chrétien chante, Azolinga et belé na batu ba yeba mokonzo abikisaye. C'est ça notre objectif. Et notre Dieu paye comment? À ta place à kende ko yemba ba futi ete menzamba ko toucher moto monga pamboli koleka. C'est comme ça que Dieu bénit. Aza patron ya mokili mobimba. Aza limité tenet biso bato. Merci papa, continuez la question. Tunakio na yebde so inconvénient ko zala nini na ba oyo ba yemba bango. D'abord ba musicien ya mokili. Bible lobi. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oeza maloba Jésus alobaki. Tina nini va ebio na batu ebelo ebana mokili mobimba. Okenda sango. Mais na jour ya jugement, tu vas te retrouver en enfer. Oyebi mon frère, toza bateli bosote to yena mokili oyo ezana bato bazaki avant biso ba kenda na ba mission kutu ya makasi ba yebana mingi ba kenda biso to se faire illusion te comme on a que je serai éternel dans un succès ekotika la kabo et c'est faux ekotika la boété. Il y aura un jour on ne parlera plus de vous. Peut-être na ba œuvre tika ki me yo okokende mon frère. C'est là où il est sage
moko totika kiyanke, totika orgueil, to réfléchir. Parole de Dieu zolobani ni po nangai na musalo na salaka. Na yeba nanga na batebele, na beta na boy, na beta côté boy. Hein, côté ni neton saka batu ba Bercy. Na beta na Bercy, na tondi sa batu na Bercy. Osala ba kombo. Nazo ba disque d'or. Nazo ba disque d'or. Mais jour à souka, il y aura un jour. Okolongwa pe na mokilo, c'est obligatoire. Bisotu. Mais toko gagner nini soki mokili bayeba ki biso devant Dieu. Nzela enfer et fungwami. Et puis obi na enfer, nzamba ko juger batu selon mabe azako sana mokili. Ndenge Bible lobi. Wana pour ba musicien. O ba pengisaka foule ya batu. Akozwa suka na frappe. Batu balingaka mingi, batu balandaka mingi. Bayoka ba nzembu nemi. Ngana bongola motema parce que jour moko na réalisé que dans enfer ba bengi yango la mort éternelle. C'est-à-dire jour moko tenzamba ko yake bima te. Na makala kutu. Kuna te éternel. Donc il y a libé là. Oh mon Dieu, to bongola mitema. To bongola mitema to banga nzambe, nzamba zali. Oh sali moi 20 ans na lufe babité, longwana no sali. O lelipe mingi. Ba msuba lobaka, de biso na lifelo, to kendo yemba na ba musicien wana, aotanga ba kombo. Biso to kendo yemba na ba lwambo, biso Bible lobi na enfer, kuna musique kozala moko grincement des dents. Batu bako soit na minu, grincement de musique koyoka na kuna, grincement des dents. Mutunamuta lia minu parce que pasi leki makashi. Kuna makambo o leader na biso, idole na biso nde bamsuba bengaka. C'est-à-dire papa, idole na yo. C'est-à dire que papa kuna bamise ba condamné makasi neng bazo bungisa peuple de Dieu. Ba kozala condamné makasi. Pourquoi na Daniel dans la chapitre 12 verset 4 bazo loba ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle, la vérité à la multitude brilleront comme des étoiles, brilleront au ciel comme des étoiles. Et alors papa, c'est-à-dire pasteur au bakoté ya bakosala befort ya koté ya batu ebele ndenge na otala bo na oté ya batu ebele bakolanda biso balobi bako briller lokola bétoile c'est que ba o pe ba osala mabe mingi bako nyoko mabe mingi koleka. Voilà. Po sikoyo ya ba oyo bayemba ka bango oyo ya misi musolo apesi po bayemba po mokile yo ka bayemba pa ya ba musicien. Inconvénient na bango ya nini? Avant de répondre, na lingi d'encourager ba musicien lokola Carlito. Oh non non, que Dieu le bénisse encore, que Dieu le bénisse encore et si Kazali Carlito ayembelaka mokili après à comprendre qu'il faut na yembela nzambe. Il faut na yembela nzambo akelangai. Atika libela toyoka jamais azongela nayoka comme pasteur vraiment tozo pesayo papa Carlito révérend pasteur tozo encourager yo aucun de gloire en gloire, de progrès en progrès parce que au pesi lokumu na Jésus oyebi azaki na succès ko les kaba musiciens et belé toyebi ya mokili oyo sala banzembo kitoko belé vidéo ba sepelaka na yango na betaka ba fetiti lelo mais yemoko asi abendana. C'est ça. Que Dieu les bénisse abondamment. Voilà. Sur papa ya on a bina point ba oyo ba yembaka bango. Est-ce que bazana mbano moko boy o ba yebaka te bazana likambu moko boy ya spirituel o ba yebaka te lobi nango apesi mongo musicien yembaye ou bien ba boire libanga na album ya musicien. Bien aimé, c'est vrai. Ça est vraiment diabolique. Parce que yo bimi na kati wana. Na kati œuvre diabolique wana yo bimi na mo libanga. Dédicace. Est-ce que ça na monde spirituel ba conséquence ezali? Bateau ebelé bazo ke no boaka mbongo dans le vide. Parce que même ba œuvre to salaka au jour du jugement nzamba ko juger pe ba œuvre na biso. Ezana ba église ezo souffrir, bazana besoin ba soutien.
lelo bato bafinga pasteur wana lokoso balinka misolo. Vous croyez que na pasteur na ba musicien mokili ba oyo bato ba opesa mbongo ebele eza banani? Il y a des gens, c'est vrai, basala nzambe bazali onzamba pamboli makasi. Mais la plupart bato bana facilité azwa mbongo ebele apesa musicien mokili pour koyemba e apesi $2000, apesi na habité combien? Mais tant que vous yembi biso et après qu'est-ce que vous allez gagner? Je ne pense pas, mon frère. Oui. Bato ba musicien mokili ba yembela ba yaki ko kabela bango mbongo po ba yembela ki bango. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui. Bazo la pona yango, ça n'existe pas. Nalingi bandeko wana va changer. Ba boaka sumbongo kunate. Jésus a besoin de mbongo na bino. Jésus c'est qui? Jésus c'est celui-là. Alobaki un jour, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Donc nazo senga na bandeko yo bazwa mbongo na bango basunga musala nzambe. Merci papa. Na point question ya biso yango yo lisusu na point wana siko ba oyo ba yo ka nzembo wana. Ba o ba mesana na banzembo wana. Inconvénients ani sur le vie spirituelle na bango. Mais ba o ba mesana na banzembo yo. Musique wana ko mema nini na vie. Totanga na Apocalypse 18 bokolimbisa eza enseignement p moni bémission il y a des fois to mesanaka te ko seka. Il y a des fois il faut koyoka ba choses importantes pour un jour tous à la surprise to bika. Na Apocalypse 18 verset 22 bazola que sa fin ya musique ya mokili comment ekosila balobi boye. Apocalypse chapitre 18 verset 22 et lobi boye. Et l'on n'entendra plus chez toi, donc Babylone, les sons des joueurs des harpes, des musiciens. On n'entendra plus les sons des musiciens. Bakoyo kango lisusu te. O Bible mutelobi. Dalingi ba musicien ba luka ba el tanga pe verset oyo est important parce que bato mingi ils pensent que makambo ekotika la ka bongo ekotika la bongo te mon frère. Des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits de la mêle. Balobia wa musique ekosila. On n'entendra plus chez toi les sons de la musique, les sons des musiciens. Salano album est cartonné aux Ubambongo ebele, au Betitolo, au Lobina Tiki Evre na Mokili. Il y a destruction ou bien Evre Moko ils ont bâtir ba vie à bateau. Je voulais vous poser la question, mon frère. Est-ce que nous pouvons dire, bah musiciens profanes, bazo aider société, bazo instruire bateau, parce que c'est ce qu'ils pensent. Je voudrais que tu me répondes. Merci papa, merci. Malgré bitune zaya, ba réponse zaya yo. Na ebité lelo oyo. Na musique nengezo kende. Tango lobi papa musique ekosila. Okoyebisa musicien nini oyo akufi na musique. Asali vie na musique, akufi na musala na ya musique. Okoyebisa nini o alobi ke non ngana kokufa na musala oyo. Bon, ceux qui va mususu ba kufa na musala oyo ya musique profane, je conseillerais na ba oyo batikali ko kufa te na musique profane atoye bani. Atozo sala succès comment? Succès et silaka.
Il y a un moment succès peut et silaka. Quand la succès, parce que succès est comme ça, mingi mon frère. Montazo banga sunza mettez pour un succès, il s'en fout. Même vous pouvez voir un musicien profane, à courage, à bandako loba, pasteur wana, pasteur. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de lui. Nzamba kolongole succès tout azalaka nango. Ça je l'ai dit en tant qu'homme de Dieu. Topese ka 2 ans, akobunga. Nzamba okita kolongole succès. Na mosala nzambe na ebini na oloba. Tozote ya batu parole de Dieu, batu ba bongwana. Ba pengwisi batu ebele. Peut-être eza ignorance, biso tout ozaka na ignorance, mais tant ozozwa connaissance lokola boye. Ah, Bible loba boye musique ekosila. Bible lobi que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Tina nini na rozwa, soki batu ba yebi nga ebele me molimo ebungi. Prends ces versets et comme matière à réflexion. Au lieu, il y a Olaksaki Yanke, surtout à Missia Mokili. Oui. Vous savez, quand je lisais dans la Bible, Satan m'a précipité. Pourquoi? À cause de 2 choses. 1, l'orgueil. 2, l'éclat. Il y a beauté naïe. Éclat, il y a Makamounion, c'est ça quoi entouré. Il était tellement beau. Hein? Oui. Ndege ba Missia Mokili. Beauté, oh, kuna kosakanate. Et c'est le numéro 1. Mais papa, tant aux autres musique, musicien. Excusez, je continue un peu. L'orgueil. Orgueil. Mon frère. Ce qui nous a fait ce message, c'est pour ton bien. Peut-être que mon pasteur te belo boye. Et ça, biso pe ba pasteur mususu. Ba musicien wana bazwa ko prier pas na biso. Tozozo ba dim na bango. Dim ya musique nini? Na yoka moko mwasi na ya zoloba. Nga mobile nanga asambelaka. Abanga nzambe. Natali na bime mobile na zaka na kata musique ya mokili. Azore ni kuna nzambe nini yango abanga ka Bible. Ah mon Dieu. Batu balinga ba diminuer puissance. Ya parole de Dieu mais aussi mbate. Ma soeur, mon bali na yo aza en plein musique à mokilata au kende église à bongoalité. Mais tout le monde a payé. À bongoni na noté. Comment on appelle mon bali est musicien? Mais moi ce n'est pas Moussa Nzambe. Comment on appelle moi c'est ça musicien? Mais mon bali n'est pas Moussa Nzambe. Je n'ai habité. Bah là la rapembe tout moko, bah ça rapembe tout moko. Moussa Nzambe, Moussa pas musicien. Est-ce que problème négo à place soit? Moi si mon sala nzambe. Bon, wana to kotate na vie conjugale ba balanaka, gloire à Dieu. Moi si azwaki grâce au bon la motema nzamba zolokum. Mais je crois que moi si faut ça l'effort, mon balina bon la motema ya bien ya Bible. Merci. Ko bon la motema Bible, oyote ya ba illusion. Mon balina azana musique à mokilo zoloba a samelaka. Montunyo sote asambela okota lola. Asunga babola. Ata asunga kayango te okota mutuna lola. Pour muta kota na lola ezaka na 2 conditions. 1, la repentance. 2, andibela Jésus-Christ. Quand on dit repentance, c'est-à-dire azaka na musique mokiliba mone sukunate. Parce qu'à comprendre que dans ako séduire ba nation. Satan zako utiliser ngai pour ba te belé parce que musique ya mokili mon frère azana 2 camarades bière na impudicité. Muto azana na akekomela, la plupart ils finissent na biloko wana mibale. Bière, alcool, bazaba mi batambola ensemble. Wana vraiment lingo lingate batambolaka ba mapasa. Donc muto azana musique mokili, ba camarade ne bango wana. Bière na impudicité. Alors comment un musicien qui conduit les gens vers ces choses-là va fongoler porte à l'eau à moins que la Bible change? Mais non, papa, tout ce qui est dans le lobby, et ça vraiment la question dans tout na souka to comme devant la souka to chité. Tant ba lobby Congo ils ont beaucoup musique, mais bulu ba Congo nzamba linyango mingi. Bulu ba Congo ba ça nzamba ba Congo nzamba linyango mingi. Mais na comme sous ba na Afrique, ba Congo ils ont beaucoup musique. Tant ba zolo ba musique
tout le monde a directement musique à liboso et que nana sango la musique autour la musique profane. Oui. Donc ça dit que Congo tant on dit que musique est diabolo donc c'est Congo est mort diabolo. Non non. Il est vrai Congo azwa grâce et belé même il y a musique. C'est question que tant la pays et belé au la musique na biso il y a oyo toujours ba profane et tambola et kota donc net évangélisation et kota kota. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que les musiciens tozoloba nzamba pesa bino talent musical pour boyembela mokili boyembela satana to d'abord yé oyo bosengaka demande te amemi bino na mokili oyo oyo bosalelaka befort te amemi bino na mokili oyo bokozala te reconnaissant que élevé à un niveau supérieur. Pourquoi ka basi chéri, yango ne tonda. Nzamba na place que personne ne vous trompe, mon frère. Atabatanga comme nzambe des passages. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui a la première place dans leur cœur. Donc voilà. Merci papa, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Matière est belle, surtout plutôt fongola yango awa. To kenata ba 4 heures, 5 heures d'été aussi la raté TV ezangonga na habité papa. Peut-être un message ni o ngaki loba. Peut-être tout nu yango te lobité. Au coquille que c'est ici on a même 2 minutes au peuple de coquille qu'on retenir. Bien-aimé, to yaki lelo kotalisa d'abord influence ya musique profane même na bandoto tanto lali. Bande ko ebele balotaka soit azobina musique wana soit lotaka mingi ba musicien wana. Toye ko lakisa qu'il faut ko bima na système wana ko bima na prison wana parce que Jésus azoya to mikela te bakela biso na nzambe nzambo yo azana droit un jour ya ko juger vie na yo vie na ngai azana besoin d'adoration na yo azana besoin okumisa ye mais tokumisa ka batu. Oui. Okuto yebite kaka na tongo boyo lamuki oyibi mon frère lobiawa na ko yebisa chauffeur taximan moko na yebise na tongo déjà otie musique a mokili makasi boye est-ce que na tongo ko tombola nzambe te wa bateli yo ba musicien o ba yebani na otanga kombote boza ebele. Je vous aime. Nalobeli bino en tant que serviteur de Dieu durement, c'est la parole de Dieu te changer en côté. Nzamba bangaka mutute. Nzamba bangaka mutu mokote. Nzamba lingi bobika. Bozwa talent a pes bokomisango na service na ye. Premièrement pour vos sepelisaye Abik Sabino, bomona yepe un jour beaucoup taranaye. C'est la meilleure chose et l'équipe à Villa, et l'équipe à Mbongo, et l'équipe à concert à Minene Bosala, Kokota Lola et l'équipe Nyon Sowana. Alors, na bonde libino, na kombo na Yesu. Ce qui boko tellement, liboso abatko déclaré que ngai lelo est comme Jésus-Christ. Na koyembe la Jésus-Christ. Oya koufela ki mokili mobimba. Batu ebele bakobika. Bato yo bopengu isaki bakoya na nzambe na nzela na bino po boza ba leader d'opinion, bozali ba homme de foule, bato ebele bopengu isaka tango bakoyoka bongo bakobika peut-être par la grâce de Dieu. Mais ko s'entêter comme on a pamba parole de Dieu. Peut-être mission à boyoko zo grâce wana te koyokango. C'est le moment du sali. Aux en plein succès. Succès mon côté et au côté de Mutulola. Soit na bambongo. Babetelo maboko partout. Mais nzamba lingi obika. Voilà. Merci papa. Naibité na batu. Oyo bazala posséder peut-être na ba posséder limbisa. L'esprit ezali. Akota batu o balinga banzembo. Ozo lingo bima. Abima akoko ça. Ozo kokate bien-aimé. Lelo eza jour toye ko boma botel parce que batu batonga ki botel ya musique
ya mokili na mitema na bango. Otonga ki hotel mobimba. Adoration moko esalamaka ya bato yo yebite. Bana basi ebele baye makawana. Est-ce que oyebi bango? Oyebi état d'âme na bango? Pourquoi facilement au mitika? Je comprends, il y a des esprits à séduction. Il y a un motezo emballé bateau. Mais je crois que le moment est venu. Oyo, il faut bima. Nalingi to prier na yo, ozoza décision. O bimisa même ba musicien wana na motema na yo, Jésus-Christ azwa place wana. O buka alliance wana. Oui. O panza hotel wana o tonga. Ya musique ya mokili. Oyo ekokanga yo nzela lola tozo kende église. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Voilà, bandeko wana, tolingi to prier na bino. Oui. Omoni ke lelo, d'ailleurs nako senga na bino. Po lakisa na nzambe ke oboyi ba miziko yo ko mama batu na lifelo. Na ba CD wana ebele osomba. Kende ko buka ko panza ko détruire. Kende ko tumba ndenge biso tanto bongo la motema sika. Oui. Balobi na biso bobje nyonso eza très na monguna bokende bo tumbango pour montrer à Dieu réellement ma sœur, papa, maman que yo vraiment bongo li motema na yo. Oza su muta mélange te. Balobi na Apocalypse mon frère que na royaume nzambe eloko ambindo ekokota te. Eloko ambindo ekokota te. Alors to panza ba DVD wana ba CD wana ko kabela ngo batute. Eza lokola poison lingo kabela mutu. Panza yango. Kotsa Jésus nakati. Élever musique ya nzambe. Nzamba kozwa lokumu. Ba contacter papa neni ba o bazana ba kawana ba o bali ba bima na monzo wana ba oyo bali ba bima na esprit wana o elata bango ba ko contacter o neni et puis pratiquer ko sala manini pour ba bima na kati wana. Il faut prier la délivrance. Benga biso na 09 98 17 77 04 09 98 17 77 04 09 98 sur WhatsApp 17 77 04 Pasteur Valère Moussatou. Numéro sur WhatsApp, yangwana tout na téléphone normal. Soko bengi papa okoyamba yemoko asana muto yambela ka yote. Na ebité papa soko changer muto yambela ka. Non non. Soko bengi okozwa papa. Il faut prière. Oui. Il y a délivrance. Délivrance aza musika na mboka mikili yoza na Kinshasa ekosala manenge nini. Non, délivrance et les kakanango très bien batu babi kaka na téléphone vraiment nzamba zo bikisa batu mingi na téléphone kaka akobika. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup à Dari Duantessa qui n'a plus de vie, c'est grâce à Dari Duantessa ne bolandi émission Nabiso. Pourquoi pas dans montage là namoni Parouge Sayo et je salue toute la grande équipe et à la voix du peuple et merci beaucoup na pasteur. Le pasteur Valère Moussatou, le pasteur responsable de l'église plein Sali, où il est situé dans limité première d'Ilandos. En tout cas, sur Iboye, beaucoup de monde église Yamoune vraiment Oyo Akambaka. Ça fait plusieurs années, Aza y a les lotés, l'obité, mais ça fait plusieurs années Oyo Aza toujours nakati ya Moussala naye. Vraiment, Nzambe asa elaraye mingi. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes en labino. Bah, on va nous passer un problème. Bah, oh, nous sommes passer un problème. Wana. Bandoto nyonso même motolobi awate olotaki ndoto moko bozo comprendre toujours la solution ngote ozo comprendre ndoto ngote. En tout cas le pasteur Valère azawana pour nabino so bengié boko sala oyo nini akoko ebisa yo ako expliquer yo ako limbolelo ndoto wana pour eza grâce au Nzambe apesa ye. En tout cas j'espère que oroza solution na ba problème na yo. Papa, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Soko rappeler sous le numéro pour finir l'émission. Bien aimé, tozozela appel na yo peut-être olotaka mibali abutu batu bazolanda yo batu bakufa olotaka bango mingi parce que domaine na biso zali ya bandoto benga biso okoleka na prière il y a délivrance 09 98 17 77 04 09 98 17 77 04 topesi mbote nazo pesa mbote na papa Vincent Colochen papa Vincent zamba pambolo mingi matea oyo je crois que ça bénédiction pour la chaîne na yo parce que kobik sa batebele tozo pesa mbote na bandeko ebele bazo soutenir biso na musala oyo bo continuer nzambe apambola bino okoki kozwa ngai pe na chaîne na ngai moko
Comme on ezali télésonge et délivrance. Télésonge et délivrance. Kotape kuna okozwa ba mate ya kitoko ebele. Que Dieu vous bénisse. Merci, ciao, à la prochaine, bye, merci.